IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Des fois, muto bazol keza kakayo na famille. Des fois, famille tieza ko échoué parce que yo dans nos télémités. Pour nan yo zo esika na yote, zo esika na on a prière, zo esika na on a jeûne, zo esika na on a koluka nzambe bien-aimé. C'est possible. Dans zela na on peut makambo salama. Tango Saoul a yo kango Saoul a vu kande centre. Saoul a qui a relevé des wana. Nazote ya mutu moko ki yo za kolanda ngai. Tant et côté, au relevé défi, il y a des conditions à pesabino, au relevé défi, il y a des humiliations à la famille, na combo na yes, tolobi, merci Seigneur Jésus-Christ. IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Shalom peuple de Dieu. Vraiment Nzambe apambola biso toye lisusu mpona kopartage likanisi oyo Nzambe apesi biso oyo Nzambe atie na motema na biso oyo eza liloba na ye nalingi bisika tozali ya mbona nyonso topesa na temps epai na Nzambe torekomande momo na sa loboko na ye tobondeli na kombo na Yesu. Seigneur napamboli momo portant yo opesi biso yondo sepeli na moment oyo nazala lipamboli pona ebela batu de loin ou de près. Tika message ekoya na mitema moko ya malam afin que ebotambuma parce que Bible na ngeza koloba na ngai na passa bato Nzambe yo tindaki loloba na yebite toi qui sonne le cœur et les reins ba problème o bato basa na ngona tango na mitema mais tika iloba o e consoler mitema eza ya kozoka na kombo na Yesu tolobi merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dans un message moko important, dans mon candidat, il y a 1 Samuel chapitre 11, verset 1 à 6. 1 Samuel chapitre 11, verset 1 à 6. Message nangai, ezoloba, punition, il y a bon moyen. Une vie de punition. Et na lingo pesanga matoy au comprendre vie à punition et à la cavini. Total 1 Samuel chapitre 11 verset 1 à 6 na kombo na Yesu. Bible lobi Nacha l'ammonite vint assiéger Jabès en Galate. Tous les habitants de Jabès dirent à Nacha, traite alliance avec nous et nous te servirons. Mais Nacha l'ammonite leur répondit, je traiterai avec vous à la condition que vous crevez à tous les droits et que j'imprime ainsi un opprobre sur tout Israël. Les anciens de Jabès lui dirent, accorde-nous une trêve de 7 jours afin que nous envoyions des messagers dans tous les territoires d'Israël. Et s'il n'y a personne qui nous secourt, nous nous rendrons en toi. Verset 4, place les Osimara Makassango. Bible lobi, les messagers arrivèrent à Gilbéa de Saül et dirent ces choses aux oreilles du peuple. Et tout le peuple éleva la voix et plaira. Et voici Saül revenait des champs derrière ses bœufs. Et il dit, qu'a donc le peuple pour plairer? On lui raconta ce qu'avait dit c'est de Jabès. Dès que Saül lui entendit ces choses, il fut saisi par l'Esprit de Dieu et sa colère s'enflamma fortement. Amen. 1 Samuel chapitre 11, Bible zobeti la biso. Lisolo ya mutumoko na kombo ya Nacha l'ammonite. Or, tant tozolobe la Nacha l'ammonite, azalaki étranger na kati ya territoire oyo eza ya ye te. Nacha l'ammonite atiki mboka na ye ya ba-ammonite, mais Bible lobi aye kosiéger na Jabès oyo eza ya Galate eza ya ye te. Elingo lobani boye eza na ebele ya bato batika ya bango bisika mais baya kokonza bisiko eza ya bango te. Nacha atiki ammonite atiki ya ye mboka mais aye kokonza na Jabès mboka eza ya ye te. Aye kozwa kokonza kozwa pouvoir dikola peuple baza ya yete. Or Jabès wana eza peuple ya Nzambe. Jabès eza parmi ba territoire na kati ya Israël. Jabès eza libota na Nzambe nde bavanda ki wana. Mais Nacha atiki ya yemboka
aye kovanda na kati ya Jabes kokonza na kati ya mboka wana et tellement azalaki makasi koleka peuple wana et Bible elobi peuple wana bake kolelepa na ye peuple bake kosupplier. Combien de bato lelo bavanda na bavi na biso bakoma kokonza bakoma korenie kati na biso et biso tokoma kosupplier bango kolukata accord kolukata alliance parce que baza makasi. Okomona noko atiki bana na ye ba évoluer mais ake na bana bandeko na ye afandeli ba chance na bango vie bango nde banasha otozo détruire na prière na biso alelo. Papa le katiki ya ye ban okomona na famille bana bato so baza ko évoluer mais papa moko ye na bana na ye vie na bango toujours complication vie na bango toujours mai na misu. Pourquoi? Parce que nasha atiki ya ye mboka aye kovanda na mboko eza ya ye te bilobi ko siéger ko koza ko vandela yango. Oh gloire à Dieu parce que Bible eza kolobananga il y a un temps pour tout. Mutu moko azolandanga na message d'une manière d'une autre na ina révolution na biso que non temps ekoki kopesa sous temps na nachate a cause a siéger o eza vie na yo. Jabes ekoki kozala libala na yo. Jabes ekoki kozala santé na yo malade ezokoza. Jabes ekoki kozala vie ya bana na yo o ezokonzama na makambo moko ezopesa yo lokumu te. Nasha atiki ya ye mboka mais aye kovanda na kati ya Jabes koya aye kofanda Bible lobi na ngai peuple ya Jabes tellement bazalaki makasi te devant Nasha babengi Nasha babi to traiter alliance na yo. Bien aimé dans le Seigneur peuple oyo kolomboka mais tellement Nasha leke na makasi peuple comme kosenga alliance. Combien de problèmes on dit ma traiter nango alliance on dit ma traiter alliance na vie ya passe parce que osuki na balata mobalo parce que na suki na zelaki mobali songolo pakala na zuite na zata muta pousse on dit mo traiter alliance na makamo kana kate na vie na yo. Or pourquoi lelo mokanda Esaïe chapitre 8 verset 23 Zamba lobi les ténèbres ne régneront point pour toujours. Ata molili ekozaki yo mais ekomitan Paul epé engenga na vie na yo. Messages à la Paul o ekongengisa vie na yo. Des choses bonnes o yo traiter vie na yango. O traiter alliance na yango. Eza makambo yo koyata ko traiter nango alliance te. Ko tala lo lengi yo bande kokola. Ko tala manière na yo. Ko tala façon na yo. Bande kokola garçon moko intelligent na quartier. Fille moko belle na quartier. Mais lelo comme ko sibi vie moko ya punition parce que nasha moko aya ko siéger o eza avenir na yo. Tango nasha alobi na bango bongo abi ngana na siéger na koza et Bible bi tellement peuple Israël va se sentir inférieur par rapport à nasha ba sengi nasha ba bi to traiter alliance nasha se répondre à bango abi na ko traiter na bino alliance mais il faut na pe sabino ba condition bien aimé place des aussi mara makasi yango to bondela ngana yo nasha zo vanda na mboko eza ya yete mais azope sa condition na peuple wana peuple ya nzambe. Combien de bato ba peso ba condition ya vie nasha lobi na ko traiter alliance na bino condition eza kaka ya liboso na tobola Israël mobimba lisu ya mobile. C'est que nasha linga pesa peuple de Dieu marque ya vie o ya lingi aboyi bango bazana misu mibale alinga pesa bango marque ya vie o ya lingi nasha lobi soki bokondima na traiter alliance na bino bo permettre ngai ba condition na zo pesa bino condition liboso eza na tobola bino lisu ya mobile. Deuxième condition eza na tia soni na kati ya Israël mobimba. Bien aimé dans le Seigneur tala ba condition ba vie okoma ko vivre ba condition moko ya ba punition ba zo punir yo na monde ya ténèbres lelo koma na marque moko ya vie ba nyonso ba yebeza vie na ye. Okoma na marque moko ya vie ba nyonso ba yebi ke non ye azala ane kaka boye. Pourquoi? Parce que opesa na chanzela atobola yo lisu apesa yo marque ya vie oya lingi lelo na kombo na Yesu ezala célibo za nango eza marque ya vie ba pesa yo ezala malade wana za nango na tango eza marque ya punition moko ba pesa yo lelo na kombo na Yesu etika yo. Amen. Nasha lobi condition eza avant ngana binoto traiter alliance nazo pesa bino condition ya liboso natobola bino lisu ya mobile Israël mobimba ya mibale na tia soni na kendo na kotobola lisu. Or tango nasha zolo ba natobola lisu c'est que nasha zolo nga apesa marque ya vie position moko ya vie na peuple baza ya nzambe peuple na été. Pourquoi? Parce que ya zamakas
Les lots, comment la condition des fois pour Olia. Il faut ça là peut-être Kindumba. Pose voter lamba kolata. Des fois peut-être il faut 5 à 3, 4 personnes. Des fois le pose voter le songolo pakala. Il faut souffrir pour ozoyango. Et ça condition de vie. Et ça vie moko ya pénition ba pesayo. Mais bien aimé dans le Seigneur. Bible za kolobananga. Celui qui est capable de prier est capable de tout faire. Nazote yo pose ma koki ya kobondela. Yakobo ya ba punition. Yakobo ya vie ya punition ba pesayo. Deuxième condition na chaza koloba. Abi soki bokolinga. Deuxième condition ça natia soni na kata Israël mobimba. En sonyo na chaza koloba. Eza vi moko ya humiliation. C'est que Israël mobimba soki otali bango au monde na kata humiliation tuni eza ni na chamta sala bango boye. Des fois yo pose traverser ba moment humiliation. Mais quelque part eza na mutu moko azo reconnaître que yende asala ole kana ba viwana. Lelo baningo kola na bango okoka kotala bango suna misute parce que zo passer ba vieille humiliation. Lelo bandeko kola na bango baninga oyo tanga na bango baninga oyo vanda na bango okola na bango. Lelo bakoma bazuya na quartier yoza obatami ozo kana soni. Pourquoi? Pour ba pesa condition ba ta humiliation moko likolo ya vie na yo. Mais eloko na sepeli tango peuple Israël ba yo ki ba condition ana Bible le peuple Israël ba leli ba gangi basengi na shabalobi na ye to yoki o makambo lobi mais pesa biso ata 7 jours to kende to yokana totala mutu soki amakasa kobima kati na biso alongola ba condition opesi biso mais soki mutu amakasa kobima te to kondima to salela yo to saba condition na yo bien aimé dans le Seigneur et là qu'on a sepeli diable zo pe so autant au landa prédication na ngai et là qu'on a sepeli diable zo ti que l'autant oye ba ko gêner ba ko prier oh muto azara ta ko bondela muto azara ta ko gêner azala ko la Mardoché akoyi ko la sentinelle mais na tonga comme ko tambo na cheval à lokum azala ko la David akoyi ko la la berger mais na tonga Samuel comme ko pakole mafuta et rarement dans ténèbres bazo sala baati que l'autant ko matangumba baati que l'autant ko gêner baati que l'autant ko pesa bofrande baati que l'autant ko yoka mate ya basala nzam bien aimé dans le Seigneur Israël ba sengbo pesa biso temps bien aimé comme il peut temps na ebisa mutu moko zo pe temps nga pe na peso temps ko luka nzam pour longola soni olongola humiliation olongola vie à condition ba pesio olongola vie à punition ba pesio Israël ba bi pesa biso ta 7 jours à pam to kende to yokana ce qui te coûte na muto aza makasité tokoya tokoma esclave tokoya to sa oyo koloba et bible bitango Israël ba kei na kolela sango ekomi na matoyi ya Saul bien aimé dans le Seigneur sango oyo na matoyi na yo pourquoi yo zobetango kara sango oyo na matoyi na yo oza ayo moko oza conscient que na famille na biso toza pe na condition to balaka to botaka te toza na condition ato mati okita toza na condition ato salibo suka okokweya kaka eza ba condition ba pesa biso pe mais pourquoi so betango kara lata esprit lokola Saul bible bi tango Saul ayoki kaka Saul a vu kanda molimo mo santo elati bien aimé ovani pe kimiami et comme temps yo po kanda et comme temps yo po otelema et comme temps yo po o se révolter na makambo zoyoka ke na famille to bungaka te ke na famille to tomba makate ke na famille to kenda musika te tango Saul a yo ki a vu kanda Saul habité na kotika peuple nzambe boyete Saul verset 6, chapitre 11, verset 6, 1 Samuel. Bible dit, dès que Saül y attendit ces choses, il fut saisi par l'Esprit de Dieu. C'est comme message de Zoyo Kango. Oza appelé saisi dans Molimo Lanzam. Molimo Lanzam, mana aimé mon aba gêne. Aimé mon a cause tant que gêné. Bien aimé peuple, ana balobi ceux qui t'osent moututé. Des fois, mouto bazol keza kakayo na famille. Des fois, famille tieza ko échoué parce que yo dans nos télémités. Pour nan yo zo esika na yote. Zo esika na on a prière. Zo esika na on a gêne. Zo esika na on a koluka nzambe bien aimé. C'est possible. Dans Zéla, on peut makambo salama. Tango Saoul a yo, tango Saoul a vu kande esante. Saoul a qui a relevé des fiwana. Nazote ya mutumoko. Ki yo za kolanda ngai. Tant ekoti. Au relevé défi. Ya ba condition ba pesa bino. Au relevé défi. Ya ba humiliation ba tia na famille. Na kombo na Yesu. Tolobi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Kombo na ngai frère Jean.
Fumanzo, naza évangéliste, mokambi ya église, les sceaux de l'éternel. Numéro nanga ya contact ça, plus 243, 89, 47, 47, 160. Plus 243, 89, 47, 47, 160. Vous m'avez sauté au Kobenga en particulier. De facto, temps à large que solo là. Koyeba ko expliquer yo to kota ba prière naza dispo eza musalo zamba pesi biso à chaque temps okozala na posa na ngai numéro na nga contact ngwana plus 243 89 47 47 160 benga ngai to solo la nzambe apambola biso. IHP Media, la chaîne qui vous édifie.